Gros partager s'il vous plaît. On continue à partager. Pendant que vous rejoindre Talabisokoki. Tous attendent ok. Par exemple, tout ça dans l'émission Radi raconte na deux fois. Tout ça dans Tongo entre 11h 12h. Puis tout ça dans la paix à pourquoi. Alors dès que vous partager, si j'ai l'habitude toujours raconter à Bandeko. Moi si na mobali to Bandeko et si Kabazali. Alors, bon essayer à partager s'il vous plaît. Bon essayer à partager s'il vous plaît. Bon partager, bon tapoter. Et bah bonjour, bonjour na Bandeko tout ou hasard pour la navigation partout. Bonjour, bonjour. Ma soeur, mon frère, bonjour. Et tant émission et bandit. J'espère que vous partager dans le Ngamoko. Et puis ndeko mosusu na éviter son na katana côté moko ya. Ok, j'espère na longoli. Ok, j'espère que ndeko landa au tapoter s'il vous plaît. Bon tapoter massivement, s'il vous plaît, bon tapoter. Tokotia la musique na sima, la musique aux sima. Radi raconte ba célibataire, raconte pe ya bandeko, ba ami, raconte pe ya papa na mwana, to mama na mwana, to mama na papa bango ba okutana. Eza émission oyo sengela mutu nyonso et azala intéressé, yango to senga bandeko. Okoti ozo tapoter pe ozo partager s'il vous plaît. Ndeko na bandiko ngamo ko na ko partager bandeko oyo balandaka biso déjà bazala déjà au courant merveille azana musala nayebi déjà bato ya groupe natindi bango invitation te mais oyo kozala na possibilité ya kotinda bandeko mosusu au partager s'il vous plaît. Alors avantage ya émission na biso motutu aza na droit ya koloba mabe oyo topekisaka ezali ba injure to bato oyo bayaka na baintention ya mabe. Lobi tosalaki émission na ntango molai makasi tokatanaki wana butu tokendaki nango na cadre kaka ya bareligion oyo ndeko prince ayaki koloba likambo ya religion musulman na chrétien bakoba na terre. Alors eza ba question toujours comme ya ko travailler ensemble. Alors bandeko nanga bo essayer ya ko partager oyo pe azui yango ame ya ko tapoter et pesa biso temps ya kosala émission bien. Tongo elamu na mututu ba travailler et baza toujours courage ya ko travailler. Et bah oyo pe baza bandako peut-être que baza kolala mon maladie, ma fatigue, déplacement. Boza toujours courage parce que Nzambe oyo apesi bomoi. Nzambe oyo alamusi yo na ngai eza pamba te eza po na ngolo na yango tolamuki to telemi liboso na bino mpona kolakisa toleki bato te mais eza na makasi ya Nzambe oyo alamusi apesi pema apesi biso pe ekimia oyo toza nango santé souffle de vie toza nango efali topesa Nzambe merci yango tokoloba toujours merci na mokeli ya likolo pe na se merci na Jésus Christ de Nazareth. Pourquoi pas biso tosala pe témoignage, pourquoi pas biso pe tobenga ko inviter bato ba oyo Nzambe akelaki lolenge na ye, pourquoi pas tosunga ndeko moko oyo aza na difficulté, pourquoi pas ndeko moko pe aya ko raconter biso comment bakotanaki na molongani na ye dans la branche na biso ezali mpona motutu oyo aza na posa ya koya ko participer. Alors j'espère que bato oyo baza koleka masengi ndeko oyo tapoter et là oza ko tapoter là oza ko partager et eza kosala bien. Alors naza ko encourager motutu quelque soit nationalité na ye mais soki azali ko bayoka musique na congolais babina na musique congolais et oyo aza pe na droit ya koyoka mwa ndambo ya lingala to abalaki congolaise et a essayé kozala biso ensemble s'il vous plaît ndeko bota. Merci na partage. Bonjour ingénieur. Oui ingénieur.
J'espère lobi to katala ki moi moi be S'il te et to plaît, continuer nazo déplacer mon pied, nazo kama kitchen. OK déplacer OK déplacer. OK ingénieur to zanaye mais à déplacer OK à la place est bien pour avancer. Bonjour ingénieur. Bonjour papa Emmanuel, bonjour nayebi ke nangambo na yo otimieza. Katala ne nzambe pesi nzoto santé kolongo no to na biso bien pa. Na bino pe. Ah ouais, ça va. Nzambe azobatela tout ça. Amen. J'espère que lobi to kata ki moi émission na moi perturbation moi ya nani ezaki to tombaki lobati. Mais toujours continuer car toujours la même même rythmique il y a émission parmi bah rencontre j'espère Hollandi ndeko na biso tapedi si c'est tapedi Hollandi ye alobi aza chrétien tokopesa mobali nini yango na répondre ye akotaka même na groupe po amela kokende mais ezaka na cadre ya lisolo nayebi biso akomata sikoyo mpona mona tini so invitation soki akomata sikoyo akoki kopesa mpe ya ye ndeko aza komata ya mwasi na bo to deja na respect nyonso oyi kofungola mpe caméra na yo bato bamona yo mais lokola ingénieur aza kote ya mosala tokooblige ingénieur te mosu aza ya mosala ye oyo alors ingénieur to continue omeya kopesa mwana na yo ya ntongo Bon, nasepeli makasi komona lisusu lobi tozalaki vraiment déçu mpona koloba ya solo parce que tozalaki na lire ya bien ndenge biloko esalemi na maboko ya bato ka nde tolobaka connexion eperturbe donc si si tosepelaki nango te soki ezalaki motumba peut-être tolutaki esika vanda donc bobeti mpe ye napesa bobeti mpe ye tobeti mpe ya mais lobi ekofungoli lisusu live et répéter kaka le même problème. ouais yango na préféré mingi nakataka tosala na ntongo Ya donc lobi tozalaki vraiment tozalaki na kanda makasi po tu bandeko nyonso tozalaki na bango na live tokomokuma na me na privé est ce que amati te esimbi te amati te donc tokomi na pusa nani martelo mpo nalobaki ya mi na nga paster ye kuta alingaki afungola live epane na ye te te esala elengi te fuka ye azala donc lobi otikaki na pusa mo makasi. bon c'est bon nayoki ya liboso motu oyo aza parfait na mokili ya te toya toujours tomikitisaka nakosenga bolimbisi na bato ya ndeko nyonso oyo bazalaki lobi nasengi nao bolimbisi parce que nga mpe namonaki keno bato ebele bazalaki desi na émission ya lobi en tout cas nasengi bolimbisi makasi parce que naza mposa bandeko baya kose manifeste na kati ya balive en tout cas namonaki lobi paster marcelo azalaki mamotive makasi oui namonaki yo mpe ozalaki motive makasi to eya deux personnes bayebani sikoyo racontre na kati ya radio racontre baye sikoyo kokutana sikoyo babisa bavérité na bango ezalaki mwa bien fort ouais esala bien hein? esala bien. Lobby radio raconte et c'est couleur. Merci beaucoup ndeko Nabiso t'as dit et tapé dit merci na présence tayo. Merci ndeko muso akei toi quand ndeko ingénieur après ne to reçoit ndeko nani à répondre ndeko abi na yebi te sujet mon frère. On a ndeko Joe Victor. Ndeko Joe Victor sujet na biso nde tozo loba awa on comprendre peut-être nos raisons na muke. Toi quand ingénieur na simato kene. Ingénieur to besi parole. Oui, bon, nayebi te il faut tobanda na sujet oyo totikaki lobi ou bien il faut topesa bavi par rapport omeka koclaircir un peu. Bon oyo tokobakisa parce que totaka na kati ya radi raconte Yeah. omoni ndeko na biso tapedi akomi alobi aza chrétien tokopesa mobali nini to veut dire c'est comme si ayokaki émission ya lobi c'est comme si ayokaki Yeah. émission ya lobi alingi ameyaka kofungwama est ce que tokabola bachrétien na banani to tozosala par rapport ya nani ya banani tokatala micro ya ndeko nani s'il vous plaît ndeko na biso tia caméra polele mais kataka micro s'il vous plaît ndeko tapedi kataka micro tika caméra s'il vous plaît alors ingénieur akili so na se kata nde caméra yo ozala likolo kata nde caméra s'il vous plaît kata nde caméra
Ok, ingénieur, j'espère que vous fait ça. Oui, point de vue nanga ezali juste pour encourager bandeko. Mhm, Ndenge kaka tolobaki yango lobi, live na mhm, biso eza te mpona kokabola bakretien na bamusulman, ok, mais live na biso eza ya kofaire comprendre motu esika azokende soki akose sentir à l'aise soki ça va. ok, ok. Live mpe eza koencourage bandeko, peut-être moto aza na motu bakutana na ye kala, Mhm, akoki kopesa nkombo na ye mpe bakose retrouve mhm, na kati ya live mpe basololi ndenge olobaki yango. Eza na chaîne YouTube, eza na mhm, Instagram, eza na Facebook. Donc mhm, bandeko bakoki kocontacte partout bakomona toza kuna, mpe toza na idéologie kaka moko, eza na TikTok, donc eza partout mpona koede mhm. bandeko na biso bakongole. Ok. Ouais. Merci, mais nakozongela yo moke na esika tokatanaki lobi nakozongela yo moke na esika tokatanaki lobi mpo omeya kosisa ede mais naoluka paster naomona ye te nayebi te soki kuna epai na osi opartage déjà faut opartage Na parce que mosu partageaki paster déjà akota natindelaki déjà invitation, nayebi te peut-être ere oyo soki alamuki déjà nameka lisusu parce que continue. aza na États-Unis aza na États-Unis nayebi te parce que tomeya kopartage mpo tomeya kobenga bango parce que sujet wana tokende yango alors nalingi apesa mpe ndeko na biso tapedi asi présenter aloba oyo aza nango sali master tapedi nazoya ok odeplace moke ok ndeko asi déplace moke alors j'espère que bozolanda toza na biso mpona motutu toza mpona kokabola baeglise te bikolo te me tosangisa mais eza juste kobakisa mayele tobakisa mayele par rapport ya ndeko moko acomprendre biso moto mosusu abaki no tosala émission tokabola bato tosala émission mpona bote eza émission mpona motutu a se retrouver na rencontre ya mwasi na mobali eza biso toforce te mais mosusu na kanali ya ingénieur to kanali na ngai moto mpe akozwa mpe mobali moto mpe akokutana mpe na ndeko na ye eloko oyo ezalaka difficile epai ya ndeko pete na ndenge tosala émission boye ekozala facile yango toza toujours wana mpona bacongolais congolaise ndeko oyo aza mayele awa eza émission ya kotonga te ya kofinga te mais eza émission ya kobakisa 1 plus ingénieur boyoki komo ya ingénieur akozala ingénieur pamba te to aza misala ya kosala mais comme akose donne pene ya kokɔtaka balive aza na mposa ya kopesa ndeko na ye oyo pete aza koignore to ave dire paster oyo paster oyo totali paster eza paster oyo paster te eza paster aza na église na ye mais aza na mposa ya kopartage nano kibomoto na ye affection na ye na bandeko na ye bacongolais yango nasengi bandeko botapoter massivement et puis partager. Aïcha, bonjour, ma sœur. J'espère que Aïcha, à cause de la moussala, mais à tapoter sur la tamuke, a eu komata, a même à l'obité, mais à matinaye, mais à la moussala pour héros, batumoussou, à la moussala, n'est pas merveille, à moussala, mais bande comme sous la katia groupe. Aïcha, comment la katia groupe, comment la katia groupe, message que tu as en live, ceux qui vont rejoindre l'émission, même et comme ça, la vie bien. J'espère, et cette émission, pour n'avoir le bâtiment. Ingénieur aza wana ingénieur auti koloba mpe ayobakisa maloba parce que koloba ekosila te ingénieur akozwa place ya paster lelo siko ingénieur ide oyo paster bade koloba lobi ingénieur Oui. maloba oyo paster azalaki koloba lobi parce que yo ozalaki côté na yo ozalaki ma osempozaki côté ya chrétien jamais akobala musulman opesaki baeffet na yo opesaki biloko oyo omonaka mabe epai ya musulman oyo paster abandi komona yango mabe nayebi te so okomprendre oyo question na pose parce que abeki Ouais. non keba eloko wana okabola bato te jamais otuni question ke non botuna paster est ce que mwasi na ye aza musulman ezali question opozaki mais lokola ye aza paster arepondaki mpe na sagesse nyonso ke non mwasi na nga ko abongolaki ye to akomisaki ye boye parce que ye paster parce que na même na couple nyonso moto achangeaka peut-être influence ya mwasi ekodomine mobali
a changé mobali so ye musulman akomi mpe chrétien ekoza mpe evidence ya mobali akochange mwasi ye aza musulman oyo aza chrétien abongoli mpe mwasi akomi mpe chrétien to akomi mpe musulman ezalaki lisolo ezalaki ndenge nalobi boye te ndeko na ngai ingénieur Oui, eza mpenza bongo, eza bongo. siko na suka le ekatanaki na suka bokomaki ndeni na niveau nini Bon, tozalaki wana kaka mpona kozela yo, tosepensaki ke peut-être ezalaki appel nde ekataki yo, tolekisi mwa temps tomonaki esimbaki mpenza te nde tomonaki ke non peut-être live ekokata okobandela live teke ekomema na makambo oyo tosikalaki na yo wana donc tosukaki kaka geste na esika tosukaki ke musulman na chrétien bakoki kobalana te pourquoi nde topesaki baraison oyo topesaki lobi sue par rapport à doctrine toza na doctrine moko te bamusulman baza na doctrine na bango bachrétien mpe baza na doctrine na bango mais toyaki mpe koencourage bandeko ke elingi oloba teke soki tai na mobali oyo aza musulman to mwasi aza musulman obala ete non eza bongo te parce que mobali akoki kolanda mwasi na ye oyo bakomi famille musulman to mwasi akoki kolanda mobali na ye bakomi famille chrétien donc ezalaki de proposition wana nde tosuka ye nango tobi bon tozela ye aya po aya kopesa biso comment tokoki kocontinue na sujet yango donc asampe ça ok tozokende kaka na même idée wana po tokokata yango te eza premièrement eza bénéfique mpona bandeko ya mwasi basi oyo baoluka mibali mpe bandeko mibali oyo baoluka basi aisha je ne sais pas soki akozwa ntan ya koloba mpo aisha aza musulmane komo déjà aisha aza musulmane est ce que aisha okofongola micro na yo oyebisa biso est ce que oza prêt lelo na ozwi mobali moko aza chrétien ochange aisha Bonjour, papa. bonjour aisha Bonjour, papa. Pourquoi pas? ok ok toi yango epana ekodérange yo te soki mobali abi ke non naye kobala aisha nalingi aisha alongwa musulman akoma chrétien comment okozwa facilité ya kochange mbala moko eloko oyebi te osi omesana deja na islam okochange mbala moko ndeni okolia ngulu mbala moko Nakolia te. Nakolia mais okochange mais okolia ngulu te Nakolia te. ok parce que eloko nini oyo ekozala facilement eza kaka mpona bolingo ou bien ezala selon motema na yo parce que ya baquestion ifo ozala ingénieur nayebi so olanda nga ndeko aisha aza musulman abi akobala chrétien facilement est ce que olandi ye nazolanda bien en fait question eza wana yo mpe okopose question parce que tomonaka mpo moto achange ezala mwa temps même chrétien mpo akende mpo musulman ezala mwa temps nabanda mpe kosukola su mai nasala boye na boye mais aisha comme aza mposa ya mobali abi na kochange mamo nazala chrétien est ce que eza facile Nakochange memba moko te. Na malembe. on veut dire likambo etali échangement likambo etali makambo ya religion epai ndeko aisha chrétien to musulman eza nango problème te c'est ça ndeko aisha Oui, eza bongo. ok j'espère que bandeko baza koya merci na bandeko baza kotinda biso ata mwa diamant merci na bandeko batinda biso bafleur merci na bandeko bosoutenir biso alors tozotuna question parce que lobi aisha ozalaki te nayebi ke ozala mosala ozalaki te mais tozalaki na débat même pas débat mais bamikolo bazalaki na mposa ya koyeba comment moto ayi kose transformer facilement abala chrétien oyo alongwe musulman eza question ya kosepare te j'espère ke bato bolanda biso tozalaki na mama dorcas ye mpe alobaki eza nango problème te eza nango libala moto oluka libala ye lokwa moto aza malade soki docteur apesi ata tonga ata tsubi nini akondima mpona lobiko na ye alors
tomatisi mama mosusu namoni merveille pe aza na mosala so akokota. Bonjour maman. Azokobongama nano akota bande botapote s'il vous plaît, botapote tokotisi mama mosusu. Bande botapote s'il vous plaît. Bonjour maman. Akiti lisusu aïe. Eza nini esali maman akita. Maman Kiti, Aïcha, tokati dans le micro parce que Aïcha sait répondre déjà. Alobi, il y a un problème concernant Mobali, chrétien ou pas chrétien. Azali d'accord pour Azala na Mobali nae. Donc disons déjà assez à répondre aux questions na turu kozo ne lango soute. Toi lobi ndenge musu pa lobi ki non. Likambo etali religion, eza problème ya deux personnes. Toi biso turu ko komina ma problème te. Mais il y a un problème, il y a juste pour nous sunga. Dans le cadre de Radi, raconte il faut tout mais pour qui ça rappelle moi maël et le colon maël. Disons on est cause de problème il y a religion mais pasteur n'a vu sur le lobby chrétien et puis à l'obaki pasteur p Marcelo p Azaki contre ingénieur mais ingénieur lobby Azaki toujours déterminé qui ne jamais Kosimba. Alors na kati raconte tout ça là awa musulman chrétien baza bana nzambe chrétien akoba la païen mutu oyo amina masanga aboma batu mais amemi ye na losambo esika osambela pe mutu wana aboli motema na ye pe babalani tala esika mutu azali mais na kati ya islamique bazali bato basambelaka pe bayebi pe bible makasi tomona ba débat na bango na télévision osanti imam ya mosquée asali débat na pasteur aza ko démontrer bible ya nini oui bande ko loki lobi kino na kati islamique mingi baza ba magicien bamona toujours bato ba manji basa wana eza ba na pesa o eza ki lobi pour muto comprendre ba mingi ba marabout et ba pasteur mingi baza toujours na bonzambe. Comment se fait-il na longwa esika oyo ya okumamela nzambe na kile pa marabout parce que en cas de problème ce que ça na kati islamique okei ba peso kisi basale obona boye ba bikisi yo yango oyo batu babanga na mingi. Alors tout ça peut être eloko mono to poser lobi question mais na ba pasteur na biso pe ba na osimba kisi pa banganga o to mona nganga mo biki no na pesa ba pasteur ba kisi ya mouchoir ba kwesa ba église ba kao boye ti Denis Espé aochobimisa tozali na ndeko na biso ani alobaki likambo ya bamisima bamelanga masanga ti ndeko na biso ingénieur bikino eloko aboyaka pe bamisima eza mai oyo bakenda na toilette tolobi yayi makambo ebele ezalaki lobi oyo bamisima bakenda na mai na toilette pourquoi akenda mai na toilette wana ndeko ingénieur aza wana naloba mutu aza mosika te naza na ingénieur awa abi bakenda na mai na toilette pourquoi yango ndeko pe na biso ani azalaki lobi kino eza tout à fait normal même ba swahili bazalaka na nani wana ata ake na nsima azwi mai na ye ake kosala kobongisa nzoto na ye to veut dire eza na problème te concernant kaka bamusulman wana ndeko ani aza te mosusu aza na baoccupation mosusu disons naza komenya kosala boye mpona kosunga bato bacomprendre baidée ya radi racontre en même temps na baoyo ezopesa na émission mwa elengi to même pas débat mais mwa baraisonnement ndeko Aïcha est-ce que olandi nyonso alobi unafata yote nasema Olanda ok likambo ya mai olobi mai wana eza na problème ok eza kosokola omone pa na biso na zela to na biso nayokaki papa na bandolo baza nani alobi ke bazaka busoto wana ingénieur basukola mai te wana zokosa tosokolaka tozaka propre ok tozaka propre sikoyo bosoto elandi na mutu religion na biso ezalaka bato ya soin ok
nakomi soulagé te sa mai. Ok. Nakoki osambela te sana sokobi te. Il fallait kana Ok. sokola maboko na nga natikali peto nde na bombeli. Boko Ok. nalinga na nga eza pasi. Non, ça ne dérange pas. Bon comprendre, bon comprendre. Toi qui es bien. Toi, veut dire, avant Asambela, avant Amatana Tapinaye, il fallait Asala Ambition. Pas bien, ambition. To azwi maboko na ya sokoli, makolo na ya sokoli, elongi na ya sokoli, mato ya sokoli, monoko ya sokoli, zolo ya sokoli, po akende kosambela aseplante devant Nzambe. Nde bamizima basala ne wana. To avant akende pe na sima po akende kosala peut-être petit besoin ou grand besoin, asokola toujours mai po azala toujours peto. Yango bamizima nde aza koloba. Na ebite soki ingénieur azaki, ye muto afongolaki débat ya mai, ingénieur ni kama mai. Oluka makambo na bamizima likwa mai. Est-ce qu'il y avait moyen qu'on a... Est-ce qu'il y avait Donc, moyen qu'on a cherché maman, sur le terrain là-bas pour que nous Mm. puissions prier là-bas au terrain? Ah, maman échappé ce bonjour. Ingénieur Loba. oui, peut-être Azan a un problème de connexion. Et Ouais, ouais. donc, vous allez qui n'a pas ça, il y a bino bandeko boza ba musulmane, ko tumeka Mhm. ko dresser biso na ba pensée ko zala ka miboko na biso. Donc, Mhm. lokolo ozali wana ça tombe bien, omekopesa biso azwi na bino parce que lobi tobandaki kotonga bino mingi na ndenge ya mabe te. Juste eza Imaginez. compréhension toza Il n'y a nango, pas de problème. oui, eza Mhm. compréhension toza nango mpona bino. Or soki eza bongo te, Bon boulot alors, omonisa bon biso boulot. ke non eza bongo te biso tozalaka boye 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 boye. Donc, Mhm. comme ça okoki kodefendre nini doctrine na bino. Bon, mona nga Mhm. eloko ya liboso tobanda na ndeko Aisha eza boye. Nga nayebi Mhm. mpona nga mwasi aza musulman akoki kobala chrétien. Mhm. Baraison na opesa yango oyo ya liboso parce que baza doctrine moko te ozomona Mhm. peut-être mobali azolia ngulu mwasi azolia ngo te eza matoi. Peut-être mwasi aza na mwa kantine na bino wana kotambolaka na baparcour mpona kosukola maboko Hey, kosukola papa. makolo mobali Likambo mobali ya azomona yango kantine eza wana, likambo ya kantine wana. Hey, mobali totambolaka mobali nango te azomona papa. Na balabala natambolaka na kantine bon na bidon. mobali akomona yango eza un peu hygiénique te tu vois. Mhm. Ingénieur. Mhm. Mobali neti ngai naomona yango eza un peu hygiénique te mais oyebisi biso ke yo ndongo oza bongo soki okutani na mobali oyo aza chrétienne bokobalana. Donc na po wana tuti entre parenthèse tokota sikoyo na Ok. mozindo mpona bino bamusulman. Mhm. Mama Alicia nayebi te soki ozoyokanga bien là pe na Naoka problème ya papa. connexion bon nayebi te. Naoka. D'accord. Et ok, mpona nini bino bamusulman soki bainvite bino que ce soit na campagne ya bachrétien boyaka te mais bino soki boinvite bachrétien baya Ingénieur, ukatani? na katani. Te, wana, so yo basu te? Toujours kwa yo. Allo Alo Toujours loba kwa yo, toko. ingénieur, toujours kwa yo. Tolanda yo. Ingénieur, tolanda yo. bozoyokanga Toujours Ah, kwa yo, ingénieur, tolanda yo. ya mama Aisha nalobi boye ngai natamboli mwa bamboka ebele na Afrique. Bamboka oyo natamboli eza eski soki eza na 100 personnes na mboka wana peut-être 95 eza bamusulman bachrétien baza mokie pe pomona bango na pasi. Mhm. Donc na vivre ebele na bamusulman
pe nayebi nayebi critique na bango en fait moi moke nayebi parce que naza nanga musulman te mais oyo namonaka ya liboso nayebi ke bamusulman basukolaka te ya mibale bamusulman akosala na elamba moko pendant une semaine mama Aïcha il faut oyoka bapoint na oloba peut-être orépondre nga mpona ok so ekati mama Aïcha nakozonga nayoki lokola oloba merci Dev bonjour Dev d'accord nabi boye ingénieur so ekati dans 2 minutes nakozonga bokeye te Allô? Ingénieur, Oba. ok oui bozoka ngai Ah, non, d'accord eloko ya liboso nalobi bazalaka propre te oui eloko ya mibale nalobi akosala na elamba moko pendant une semaine oyo nga na vivre asali une semaine elamba moko na nzoto achange pe te surtout bana mibale wana nazoloba solo bana mibale akolata bubu na bino wana pendant une semaine achange te ya misato boza na mimeseno oyo eza ya bino moko ya ndeni mama Aisha ozoyoka ngai nazoyoka ya ndenge nini bon koloba mimeseno ya bino moko par exemple ndenge nalobaki yango ke omona ndeko po ake na nsima bino bomemaka molangi kantine c'est trop dire parce que normalement mpona kozala propre ntango moto ake na nsima il faut asela mai wana eza propriété mais ya bino ezalaka mai te ya bino eza bomemaka molangi donc au moins milangi oyo batekaka mai ya mokie okende nango na nsima sikoyo nayebi te okosukola koma na mai ya molangi mpe meme etonda te moi j'ai une expérience surtout soki namoni ke bis ya mosala eza mpe na retard nazwaka taxi soki taxi parce que bon taxi mingi eza ba-west afrique bato bamemaka bataxi wana omona na katikati ya nzela atelemisi bino ake na ye kosuba amemi molangi ne mwa mai mokie asubisubi azwi mai atie na molangi nga sikoyo ezogene mais pourquoi bongo vraimen wana eza mai te yo meka na kodefendre biso awa oui loba ezalaka mai omoni peut-être ake kosuba ifale soki asilisi mai wana ya moke asukoli religion ya islamique eza religion ya bato ya propre nakoki kosambela te na elamba ya bosoto nasala soki naza na elamba te me moko ayebi ke naza na elamba moko salut Dev nakoki toza na te invitation nakoki omata na tapi na ngai kosambela na elamba ya bosoto te soki kaka naza na elamba moko wana na nzambe ye moko azomona ke naza na elamba moko ndeko lili nakokoti siko Dev merci na présence na yo nakokotisa ndeko lili siko mama lili nakokotisa mingi te continue na maloba na oyoka ingénieur azoka yo loba nabosikisiki mpenza nazoyoka yo ekeke omoni amemi mai na ye na molangi ake ake toilette azwi mai wana peut-être ake kaka kosuba epambu ifaka asokola soki aza na mai te ifale azala sokola ozoyoka papa ingénieur ifale azalaka na papier mouchoir ou bien nazolanda yo bamusulman bazalaka propre akosambela te na elamba na ye ya ifale achange ata elamba nasaleli misala ndenge nauti kolamba boye nasilisi soki nalingi nasambela ifale nalongola elamba oyo ya bosoto natie pembeni nasokoli mai na nga nazwi elamba na nga ya propre nalati
de na matine toko na nga na sambeli papa tayo moko elamba moko osala ngo osala nango soki semaine mobimba wana peut-être omoni bilamba te aza na bilamba te. Ingénieur, ingénieur, Oui. aux réponse. Oui, réponse, mais sous question d'Ali. Maman Aïcha. Oui. Ok. Moni, elle toujours ba musulman tout le en général. Tu vois? Tout le bâti, ici que tu vas né, ton dengue tout ça là. Tu vois? Ce que tu as même dans le monde, pays où ba musulman ba leke belé, ou pays où ba musulman ba zé belé, elle dit c'est dans la qualité. Ingia mule. Ingia mule. Ils dans la qualité, tu vas trouver ba pays où ils dans ba musulman. Elle dit c'est couple exact. Donc, wana monta ke ngai na vanda mingi na bamisima ya mama na zina puta ya kubeto libakute ya koloba mabe te mpona bandeko ya misima mais eza vraiment tonga na sali personnel. Ok. naye komona de un bamisilima baza propre te ingénieur wana azoconfirme bachrétien bamosusu bazalaka busoto ata bachrétien mosusu baza busoto non eza ka bamisilima te na basaheli mosusu soki oke na este ok maman Aïcha. Bonjour maman Merveille. Bonjour maman Liliane. Maman Aïcha na ingénieur to me akoyoka na muke po na moni ndeko Dave aola na biso ndeko Dave aza ola na biso maman Liliane pe aye Merveille pe aye. Alors to kele tiko na moi bien ingénieur question na ezalaki ya papa po ya mai na salité boyete. Alors ndeko Aïcha o répondre ye siko maman Lili pe na pasteur ba répondre Merveille pe aza na musala il fallait que répondre pour azo na musala yo poza na musala na ebité ndeko ingénieur okanga miko muke to pesa maman Lili bonjour soki pasteur akozwa parole ou bien ndeko Merveille akozwa parole alobi moi muke po to banda kokende komungisa moi émission bien ndeko Merveille akozwa parole ou bien to pesa pasteur vraiment chrétien parce que toi pasteur chrétien a aidé biso pour émission ils ont couvert to bien ko arranger yango bien to que musulman Aïcha lobi ndeko Merveille alobi pe to pesi pasteur ta a bien ko limbola biso bien ndeko Merveille bonjour. Bonjour papa. Ok, est-ce que Hollandi bon nalinga na yoki papa. Ok, nalinga na expliquer moi muke ingénieur makama ochulu baso makama mai wana. Ok. Ngai gantia nanga azana mobali ya musulman. To ba umeli. Gantia na ngai apuyaka na catholique. Mais mobali na ye azamta musulman. Na fanda pe moi mingi na bango bon. Ba makambo ingénieur ochukoloba ya swati mai basala ka semaine lamba na monango te. Okay. Donc bango ava basambila faut ba changer donc asokoli a se changer. Donc fois à la poepinza. Biso kudo moi un msogo za lo tamboli oka église ekoki faut que église mba mosa osokola. Mais na mizimana na monango te. Fois zonga pe na ebika ke ero funa ke prière asokoli fa fois à la peto. Donc on a pas na place yango za ke o bakenda basala ka ba ume na bilamba na njoto tena na monate. Moi pe na za raison ti. Merci. On a ndeko Merveille à côté place oyo ndeko ingénieur alobi ki bafanda kana lamba moko pe mai bwana boye va répondre. Et j'espère pasteur Christian avec kozwa avant maman Lili aloba pasteur Christian topé sur parole o me ko pesa biso pe ko limula biso pasteur Christian bonjour. Bonjour pasteur Christian. J'ai un ton la micro à pasteur Christian, peut-être que ton longo là bonjour pasteur Christian. Tes micro Isaac Kangama, faut la micro. Faut la micro. Appuyez sur le micro, ok. Isaac to Kangama. Neko tokangi micro ya ndeko na biso Aïcha.
tofongola pasteur ndeko pasteur appuyer sur micro ofongola micro na yo ndeko pe nani akonga micro na ye ndeko comment Bon, papa Emani, oui ingénieur ainsi le temps que Azo Fungola micro. Oui, ainsi le temps que Azo Fungola micro, donc il faut perdre moi 1 minute, ou en a juste ok après ça, moi, les candidates de comme veille. ok Moni au Sukula, ils sont différents pour passer ma colonna, ma peau, s'il te plaît. Bande comme musulman, basukula kati. la distance place pour Bataka mai na maboko, bate mai na makolo. ok Omona aza do tango aye azwi mai na mwa kantine wana ngai ezo sepelisa ngati wana. Aye na mwa kantine na ye wana eza na mai. Ezala mai tonda upa. likambo nde ya kantine pa nani papa likambo ya kantine na ndo na problème namoni pasta ye Marcelo ye pasta Marcelo aye pasta Marcelo aye bozala kota pasta Marcelo pardon pasta Marcelo aye pardon pasta Marcelo aye pona kotika je pasta Marcelo atika libanda aya pasta Marcelo aye zana matsa pasta Marcelo namoni ndeko moko aza koloba te to kidisa ye nanu muke to tika pasta Marcelo ouais ok pasta Marcelo aza pi pasteur Christian fala loba parce que pasta Marcelo aye awa Marcelo ekomi makasi to bitumba buto ezongi susu alors pasteur Christian fala afina place ya micro na yebi te pourquoi le micro fongate alors ndeko Dev toujours merci na Bonjour, Nabalandi sur Radio Télévision, bonjour, Bandeko TikTok, bonjour, Nabatou, Bandabiso partout dans le monde entier, Bandeko trouver une photo sur la de Cambo, il y a une promotion na communauté congolaise. Donc, je vais pour la communauté Nabiso, pour la promotion, et puis on a eu au TKK, marchandise, na yo, oyo so azana pour ça, il y a promotion. Luka biso to sur la promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to siki ba congolais nyonso partout vous allez oza na posa ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola to sur promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo aza na posa ya publicité pour promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso pour tout ça ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa pour na promotion na ba congolais bao tout banda biso ndeko contacter biso to kosala yo promotion na merci na ndeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oyo akozala intéressé contacter na katia Radio TV4 ezali TikTok na biso pe na Radio Télévision ezali YouTube na biso Radio News TV ezali bongo page Facebook na biso merci.